bandeko nyonso bakolanda biso na Isaki News Télévision, mbote na bino nyonso. Wabino l'homme simple. José Yungu. Na pesi batu nyonso bakolanda biso lisusu mbote na E-News. Sosola. Émission na biso ya sika oyo to andosala ngo chaque fois na E-News Télévision. Sosola. Biso nyonso bana poto to sosola. To sosola po na nini? Vraiment lelo na yaki po to raisonner moi mukie na guerre oyo ezoleka entre Russie na Ukraine. Et pesi biso moi pasi na mawa. Ete ya biso mingi. Ezosala biso to raisonner tant tozota la guerre wana na kolela na bato bakufi na bato ba perdre biloko na makambo ebele vraiment nazozanga kutu ata mwa bamo ya koloba mais guerre wana esali passe esali pensa passe na mawa mais lelo nalingi nasola mwa muke na bandeko oyo bandeko na biso bana poto me bandeko mususu ba ya mwa liboso pe baza ba ya droit o baloba pena ba jika ba international ba ya na biso apoto akala na ope bazo ya sika oyo tamuso kopusa ne pa na ye azo biso peti ngana koma na nga awa ngana fandaka awa na mona na kesomba lisu na Congo. Et ça là donc moi na lexa na ngata na nga awa mana somba na Congo ezate po nga na fanda kana poto il faut na somba ka place na zali. Oui, eza mabete koza na raison il faut fanda place oyo yo ozo fanda eza mabete mais to raisonnaka guerre oya Ukraine ete ya biso ete ya biso guerre oyo yoko pesa biso mutu pasi guerre oyo yoko sala biso ke bato belé bazupe moins leçon bazupe moins leçon guerre oyo yoko lamusa biso makanisi oyo pe bombana bake wapi bato bakimi na Ukraine bake wapi bamisu bamise retrouver wapi na Sénégal. Ba Africain musu ba mi se retrouver ba nyonso ba Africain ba kotaki avion moko ba mi se retrouver na Nigeria. Ba misu bazana Mali. Ba misu bazana nini bamboka ka ya Afrique wana. Ebele ba keka bongo. Mais zana ndeko moko ndeko na biso moko congolais. Ye ake ko mi se retrouver na Nigeria. Aumeli mingi na Ukraine aza na mwasi na bana vraiment en 8 ans aza seulement bambule belé penza na Ukraine azaki na ba activité na ye abande ko sala azaki na mo ba entreprise ne o abande ko sala azaki pe na bandaku oyo abande pe ko batu bande ko futela azozwa pe mbongo ya ko vivre. Donc ye penza vi na ye mobimba. Donc aboti bana ne kuna vi ne mobimbe zaki wana na Ukraine. Mais lelo yo ndeko wana aza na Nigeria. Aza na Nigeria. Siko na Nigeria wana ye Congolais. Azofanda na Nigeria to akokende Congo. Batu niye alobi ke fa ke Congo. Ok Congo. Osomba kuna na Congo to ozo kendeka ndenabi nga na Congo na bandai ko kendeka lokola congé après na zongi. Ando keka congé après na zongi. Et na tika zona tante ya kosomba ata mabele na Congo. Siko na situation oyo akeke kofanda wapi. Yango na bandai koloba biso bana poto
kosomba na kati ya poto eza mabete mutu apekiso aza te ndeko osombi na poto somba pe na Congo oche mwa muke na poto oche pe na mboka na yo na mabela bakoko na yo eza malamu émission sosola eye kososisa yo salaka makambo wana soki te okomisi retrouver lokola ndeko yo aza na Nigeria aza na bana na mwasi me akokende kuna na Congo famille pe eza na place akofutela famille na ye bafelo agoki alamuki boni papa eh bien lobi kuna boni papa oh bien bongo lobi okuna ba osengo monga lipati ba biso ah mi umela ipe na écran oye na combien to ndengo zo fanda boye ndengo zo fanda boye ozo fanda ni po ba kotuna yo na Congo tout est possible hein? Na Congo ya biso oyo nyonso ba kotuna yo oye ndenge nini siko neto fanda boye position eza ndenge nini ba kotuna yo ango ba kotuna yo hein siko yo ye ndenge azana a répondre nini asala eloko moko te alobani po biloko ne nyonso na Ukraine ba bombe ya nani ya ndeko o ya Russie e bombarder nyonso etumbi tu nanda kubando fandela ekenda akendaki eloko moko te abimi na eloko moko te bino mo pe bana poto boyebiti est-ce que a biso na poto to chaka mbongo na ndako mbongo na biso nyonso na ba banki okochana mbongo na ndako ndeni yepe ndeko wana za na Nigeria amise retrouver na kawana siko na Congo tanga okekuna ekozala ndenge nini yango na ye oyebisa bino bandeko tangu ozo lona ka partout pour on ne sait jamais tozoye bate mikolo koya pege wana ndeko boye bango teke kosala makaka na Ukraine ninge suki wana un jour pe okomela na mboko yoza yo muto zotala nga un jour pe guerre wana kokomela yo lelo eza na Ukraine lobe eza na mboka mususu hein awa toloba Ukraine toloba Ukraine mais lobi ekokoma na mboko yo zali na boyi kotanga kombo mais na ebike kokoma toyebaki te mutu pazaki na ide te ke makambo yo Russie na Ukraine kobunda hein toyebaki na biso te mais yo kokoma yango l'émission sosola eye koyebisa no bo sosolaka bandeko hein mabela bakoko kuna hein bisika eza ebele ya kotonga tonga na Mbujimayi okotonga na Kananga na Uvira na Bandundu na Bakongo na Equateur esika nyonso na ndota la video moko boye awa wayambo atonga na Equateur na Mbandaka hein ata longwe na Congo ata na Kinshasa aza na mabele te mais soki makambo na Belgique esimbi te wayambo aza na ndako atonga ya kitoko tomona ngo na internet bongo yo hein bongo yo otonga wapi bongo nga na tonga wapi yango sosola ndeko sosola Congo na biso babisike eza ebele na batonga ngo te hein na batonga te Congo na biso omoni na Congo wana na Kinshasa awa soko ke obandi maluku mbakani kuna ba mapango eza na moins cher ndeko ba mapango eza na moins cher hein mapango eza moins cher
orikoti ato tindite yo moko préparer voyage no malembe préparant très bien après organiser voyage na yo kende yo moko sur place mona ndenge makambo esala maka somba mabele na yo tongaka malembe sime kita nango biloko nyonso batongele kita nango biso koto tozo lukaka ke tozala na mbongo ebele po tonga non okokende obandi fondation o clôturer okangi porte na yo oye liso brosser ata 2 ans 3 ans auquel lisusu osali nini okangi lisusu place okosukila kanga kadena zonga kanga kadena zonga moto akokangwa aza te po eza lupango na yo oza na mikandano nyonso yo moko ozomona po bamboko tozofanda tozoyeba te tokosuka wapi nayebi te po ata na covid awa yansene biso covid ndenge ezalelaki na ba totyangoka na misala ozomona po mokilo eza mystike bandeko mokilo bomona oyo eza ndenge lelo ozomona ozozwa mbongo lobi mpo oke balongolo mosala kaka na poto awa oyo mosala esili nayebi ke na poto awa bamisala ezalaka nango ebele eza na problème te mais bozala te lokola ndeko oyo ya Ukraine lelo azosufri aza na Nigeria bambulu ebele na bambongo oyo azalaki nango na Ukraine na baaktivité nyonso wana eza lisusu te ekomi histoire ata kutu azongi na Ukraine nango esa orécupère ngo lisusu na ntango tokomi ya covid oyo baéconomie nyonso mondiale eza nini bloqué biloko nyonso na mokili échanger babiloko twandosomba moins cher biloko ekomi cher bino moko bato nyonso bwana poto boyebi boyebi bamapa oyo bamapa ezalaki nango moins cher mais mapa ekomi emati po bayebela mboka na lipa soki eza cher to moins cher bamapa nyonso emati lipa moins cher eza te est-ce que ata balobi ke bino nyonso bozalaki na Ukraine bozonga azali suna biloko aza nango o azalaki nango liboso yango bobongisaka to mibongisaka bandeko ozobongisa na poto bongisa pe na Kongo ozosomba na poto somba pe na Kongo kosomba na poto eza mabe te mais somba pe na Kongo un jour soki likambo boy oyo komeli ndeko oyo ekomeli yo okokende kaka ti ofandi na yo na kinya ata ya kolia eza te mais ata pe ya kokena ngo ya kosomba banini bamituka ndenge ozalaki na Ukraine eza te mais oza na lupango na yo moko oza na mabele no moko ata ezalaki nango ka chambre et salon bokofina na wana po eza place na moto akotungisa yo ozala na ye te nde loko oyo na yeli bino émission oyo po boyokaka ngo ntango nyonso eza kaka conseil de conseil onga na lobi oyo na lobi te ko salela ngo to salela ngo te nga na pesi ka conseil na lobi ka ososola soko sana mato ya koyoka oyoki ce po lobi ka azo déranger biso oleki na yo eza un problème te mais nga prouvi na lobi ndeko ya Ukraine tozo condamné au te ndeko vraiment courage yo po yebaka na yo te tango musu pe eza ozaki pe ba déception na famille po ba famille na biso eza mystique donc na condamné au te courage ndeko na ngai courage maman courage na bandeko na ngai bana vraiment bo courage ezalaka na bino nzamba batela bino apesa bino makasi bo satandaka na makambo yango te po bondimaka te kokomela bino boye vraiment
bisonyo so ya émission ya Sosola toza elongo na bino topesi bino ka courage bandeko vraiment na mokili makambo mosusu ekomela biso tosatanda nango te ndeko na biso mpe asatandaki nango te mais eye yango tososola vraiment po mokili oyo ezaka nzambe moto ayeba ndenge etambolaka biso moko koto toyebaka te etambola ndeni nde toza boye toyebi te makambo ekozala lobi toyebi te yango ndeko na ngai sosola Mama Lut Karine sosola Mado Osako sosola Papa Bopenda na Nouvelle-Zélande sosola ezaki wabino José Yungu l'homme simple ayaki kaka pona na émission oya sosola apesaka conseil muke po mokili ndenge ezokendela soki tososoli te vraiment tokomi perdre biso moko makambo eza ebele d'économie ekwei na ba covid oyo na makambo eza ebele vraiment mais soki oza na mwa espace ya kozwa mwa eloko moko boye ndeko koperdaka te zwaka pe mwa conseil kote ya mboka na yo ezaka mboka na yo bamboko eza bamboka na biso te ndeko ifo bososolaka na makambo nyonso oyo tozosala na se na moi ebele pe na bapoto awa bazalaka bato ya makasi bazalaka na bambongo bazalaka na makambo ebele bakufa bambongo yango mutu bazobenefisie nango eza babanke ya bamboka oyo yango ntango osala makambo fo sosolaka donc merci mingi na bino banso oyo bolandi biso na émission oyo soki Yesu Masiya aye te tokutana na video ya sima. Bye bye.